Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Mais avec ça, et ça, quand tu as pouvoir dans la minute, ils ont mis quoi miboé. Le télémias, non, mais ça, dans nos vités. Et là, on monte, on mort avec le monde, peut-être maintenant la liété, à vivre dans la minorité, il y a pour les sociétés à IDPS. Oh, bisous, on va en bas. Mais les autres, on va bien, on va bizarre. Donc, on dit mangoté, et donc, c'est dans la présidence de la République avec beaucoup de respect. Bon, on dit ça, vigilant. Il faut vigilance. Sans ôter, qui sans ôter, le pouvoir. Ça va dire que non, hier, et ça ne va pas, il faut dénoncer. Il y a un garant de la nation. Il y a une décision, il y a surtout. Les gens, ils ne sont pas dans ça là. Les gens, ils n'aiment pas même ici, les lois de la communauté de l'Ozoa vont soutenir la biso. Va soutenir par rapport à Makambo et Osala. Ce n'est pas mon adhésion. C'est ça, il faut que la mise. C'est ça, ils sont dans le marché. Ils sont dans l'unité pouvoir, ils sont dans famille. Donc, on ne va pas manipuler, on ne va pas souffrir. Bon, on n'a pas de problème avec la caméra, normalement pas de problème avec la caméra de la côté de l'Obabou. Nous sommes tout d'abord, ils ont sali l'image de Mboka. Nous sommes tous que non, chef de l'État a dit Yemoko a craché sur mémoire de Etienne Tshisekedi. Tokoki ko accepter et loko ya boyete. Parce que l'autre exemple à Liboso Tomoni Willy Bakonga Abimi. Après avoir que Willy Bakonga Abimi, même pas une semaine, Toki que Kamere Abimi. Biso IDPS. Totiana le peuple congolais part. To seigneur la président de la République. To PC 48 heures. À revoir problème. Il y a Willy Bakonga na problème il y a Kamere. Sans quitter. Tu as vu déjà que le message est passé partout. Bissomo quand on kobima na balabala ti liboso ya présidence on a kosenga démission na ye à partir de là qu'on a toka ici que non peut-être à kozongi sabakalisi ya mibale akoka ko nettoyer cabinet mobimba ya ba conseiller na ye voire même ba procureur na ba magistrat o baza likolo ya justice en mboka na biso parce que bango nde baza ko salir image ya justice en mboka na biso na image na ye moko baza ko humilier et puis baza ko cracher na mémoire ya Nkondo Etienne Tshisekedi. Donc problème biso toza na yango wana ce qui vrai eza vrai que caméra bimaki parce que tomoni était parce que ezala liberté provisoire pe ezala ka bongo te. Le projet provisoire, ceux qui vont signer, ils vont même 2 jours, 3 jours pour signer ma document aux Obima. Mais ce qui est ça, Abimi dans nous libanda te. Toboy que Kamere azala libanda. Ayo kabiso aza commandant suprême. Ce qui a qui bisoté. Biso ba combattant, ce qui te télémélié moko. Jour en mboka européen la moto. Merci. Ceux qui parlent de coopérer dans la justice, ce n'est pas le moment. Le col a 20 ans, a pigé à moins 10 ans. Pour la netinga, de ma part dans ce monde, justice à Kabila et Zaka Malamu que justice. Parce que son talibans de l'école a dit Mindongala, a pigé qui peine na Kabila pas bon qui était abimaki na normal, ton moni est le lot, azali, ton moni va dire qu'à peine. A purgé peine nae normal 20 ans et coquille abimi c'est que pour nangai la bête justice à Kabila Mabou Bakutino mêmement mais oh faux justice qui a zala qui ana ayebi likopa na na Kamere que non balia mongo pour a cracher sur mémoire ya Nkondo Tshisekedi biso moko
bakombata tokotelemela tokobengana ye. Bon, biso bakombata IDPS. En tout cas, vraiment, tu regrettes ma casse. Tu sais pas l'idée les locaux. Pendant nini batu bazokembisa biso boye ka bango wana bazalaka na liberté moko boye yango no mona ke makambo ya mabezo sila te. Makambo mabe boye ko sila ndenge ni. Biso tango tozokemba boye bakangi mutu ayibi bakangi ye wana su babimisi ye. Siko ba batikali wana bakoyiba to bakoyiba te. Bakoyiba po yebike ata bakangi na obima na ngai. Na koyiba na nga na simiso bakangi na obima na ngai. Mutu lokwa kamera bimini banda. Ah, ata kutu yango vraiment eloko boye pas même ata 3 ans oyo ye wana bimini banda parce que justice yango eza état de droit eza wapi état de droit ngo toloba eza soute biso nyonso to biso état de droit sidi kamera libanda état de droit eza soute mais makambo boye vraiment o eza ko humilier président ezolakisa ke lokwa président aza eloko te bango nde baza likolo ya président. Makambo nini oyo tozomona oyo makambo nini tozomona boye pena boye bozoboma mboka tozo ya kotala boye bozoboma biso na guerre toka na este baluka solution guerre sila also baluka solution na ba guerre ya mama passion tozoyoka. Donc président azelo côté bino justice pour l'équipe président nyonso bozosala président yebite. Sikoyo toloba nini vraiment président mon abiso tala passion biso toyoka tala passion tozonyokwama mais tozana na yo to soutenir yo sikoyo makambo boye biso tokosuka wapi tozokende wapi tozosuka wapi état de droit eza wapi passion tozoyoka vraiment boye hein vraiment botiki biso boye pona nini vraiment merci. Bon, pour la liberté provisoire, wana ezolobelanga eloko moko te. Kamere aleki na procès na télévision mokili mobimba emoni bakondane ye. Nde bakondane wana il faut amériter prison na ye soko asilisi nde asali nini abimi. Mais lelo tozoyoka o Kamere abimi na moyen nini pona nini. Ye pas mériter nde prison na ye o bakangelaki ye. Et ça nous dit regret, de regretter les caméras à la prison. C'est le peuple congolais qui a bénéficié de l'eau. Les politiciens, ils après lobby, abimi. C'est le peuple congolais qui a bénéficié de l'eau. C'est le moutonnier qui a akobangate akoyaka ayibi ake wili bakonga ye wana ayibi mbongo bakangiye asanene abimi akei kamera so ayibi mbongo azongisa mbongo l'État todo comprendre te soki ezani biso peuple congolais to bénéficier na nini ngana eloko loba te mais esalinga passe na regretter de kamera bini esenga a mériter boloko na ye lokola bato bazoyiba mutu ayibi lipa mais azo mériter boloko baza na prison. Moutaïbi tonga na zandu bakangi ake prison a mérité prison. Pourquoi pas caméra? Les lois babimisi caméra mais justice na biso vraiment to regretter nango. To regretter pendant ma casse peuple congolais regretter la justice congolaise vraiment bozo ça musala malunga. Merci. Bon de bonangai. Campagne de provisoire na Congo de comprendre des malgré liberté provisoire et dans la carte de la constitution. Mais si on a ma belle amie, ceux qui a détourné Mbongo, a yébiga arrêté. Ceux qui a détourné Mbongo, a yébiga arrêté. Là, on a 3 mois, 4 mois, on va faire la liberté provisoire. On a tout là. Et n'a pas beaucoup de choses à faire. Adam va payer Afrique. Ceux qui a yébi Mbongo, a yébiga, Mbongo a yébi, n'a pas bien 6 mois, il a et là, ça ne peut pas. Justice, il y a un peu de temps pour la Mboka. Mais tout le monde justice à Congo. On dirait que Ego Batasou va miyibi. Naïbi Barananga, il faut 6 mois la robe de la liberté provisoire. Oh yo. Est-ce que la France est la peine à boy? La Belgique est la peine à boy. Moutaïbi Mbongo a détruit le Sikoyo. Et petit bâtonnier sous confiance, il y a Koyiba, liberté provisoire est ma bête. Mais il faut regarder, Bakani, Moutou Bakatele 13 ans. Moutou
bokateli 20 ans bokide yango 13 ans 13 ans ate 2 ans liberté provisoire sikoyo bato batikali mawa chef de l'état obaki keke yo kotia maboko na justice mais justice on est comment kendele mboka peleke na kokufa po elo bazachu ba miyibi mutilo ko peleke na yiba na ngai état de droit na biso otolobaki o les pères prophètes politiques c'est là le biso na tour confusion Mawami, toda désolé. Liberté provisoire est dans ma bête. Mais faut que là, Moutounini avec liberté provisoire. Est-ce que bon, on a dit à Zongi ici. Quoi il s'habille chose. Soki Moutou, Aïba Kimbongo, Azongi Kimbongo, on a donc liberté provisoire. Mais si on a liberté provisoire, mais on va péter. Est-ce que bon, on va y aller. Mami, je suis désolé. Je suis désolé. On va accéder un mot pour la liberté provisoire. Kamel. Et là, il y a un de 1, vous avez dit que on a la Congo la biso. Vous avez liberté provisoire. Est-ce que mon aïe dans son sang? À son sang, mon liberté provisoire. Il y a des gens qui ont Daniel Massaro. Alors, nous avons appelé ça la mission à Noé Mbelaraï. Caméra Wana, à Salé Mabel à Congo, Tiki. Vous avez gratuit d'enseignement. Gratuit d'enseignement, on a loué. Transport, il y a un réseau qui était. De là, il y a un bandé qui était. Il y a un état de 2 ans. État de droit comment monsieur ça. Le président Mamoussa on voyage, Maman Congo nous occuper. C'est bon dans la science on est caméra bim bon on aussi des zones. Ce moment on caméra liberté provisoire pour un homme politique non da bima libanda ba pesa liberté provisoire on va pour ça la rater. Ba belo ba sali biso ça fait rébellion. Et comme aventure au père. Au père ba vous ba aventure. Et ba vous ba aventure fait. ezali mpasi mpe mawa biso tokanisaki bitumba oyo tobundaki mpo na changement lelo oyo makambo kokosama na mboka oyo eza mpasi bakuluna bazoyiba bazosalama mingi bazonyokoma bazosalama masangu bato bayibi mbongo ya mboka bayibi mbongo ya ngai na yo kaka lobi awa kotika bango libanda justice oyo biso zala kolela ma misu changement na mboka esali biso pasi bakonga yeyo abimi ndenge nini ye wana na poto miniti te kamere yeyo mbongo ya mboka ekei kaka boye ata 3 ebeti te aza libanda tozomona bato bazala pembeni ya fati baza kosunga ye te na nyonso baministre banani baza bacomplice mais eloko bazosala bakokutana mopepe na suki wana. On a liberté provisoire ya Vital Kamerhe nde yango tozolobela oyo esali biso pasi vraiment tant que congolais mpona nini mutuka soki ayibi mbongo ya leta oyebisi biso bokangi ye bakateli mandat justice bino mo bopesaki justice pouvoir justice wana asali mosala akangi mutu oyo mokili mobimba emoni mutu wana bakateli mandat asala mandat ya soki 20 ans Kamerhe 20 ans mais toujours surtout Kaboye bapesi Kamerhe liberté provisoire pas même à 2 ans Kamerhe lelo abimi libanda Willy Bakonga ndenge moko oh grâce présidentielle Willy Bakonga bito bato nyonso bazobima na président muto bimisa bango obesa nani sikoyo justice oyo zolebisa biso justice yango eza justice nini c'est que ba miyibi wana baya na ozobenga miyibi baya oh bolakaki biso le peuple d'abord to mona te mais tout le monde nde ba scénario ba ventir o to kono mona sekondela ba ventir biso toza bato yi de pèse yo to ba combattant mais oh mon to telemi pona Kamerhe pena en tout cas sur Kamerhe libanda en tout cas biso pena ba combattant yi de pèse to ko revendiquer wala pena to ko bima pe to ko yoka susu le côté parce que biso no ba combattant oyo to banda ko bundeli de pèse kala ti lelo to zo yungana na zanu vini no biso to vivre bazandu yango babuka biloko biso batayi de peste musala kuti lozuite me bato bazoyiba bambongo gratuité yango ekufi gratuité mutu na biso ya de peste tellement makambo asali biso gratuité ekufi biso to banda ofute bana ba 300 000 francs congolais tokozwa mbongo ngo nanu wapi donc c'est que en tout cas vraiment passe mais Kamerhe azonga kaka
Papa, bakatela Kamere mandat ya Kamere population. Que liberté provisoire oyo. Bakonga bolobi liberté provisoire. Azawa. Ye wana na Suède. Aza na Suède. Siko oyo bo pesa mutu neti ndoki oyo pena ndoki bo pesa liberté provisoire. Po ya suko bo mabiso na bapua wana. Po ya kosilisa susu bato. Papa politique oyo eza sous politique te oyo komi kindoki na kidemo boyende skonde popo boma biso sko peuple congolais bande kozela to mona changement o bande bisa biso mais changement na to moni yango te to mona yango te tilelo siko nini mais selon la loi na liberté provisoire va faire ça loi soki eza na kati ya mibabuku na bango te seka ba vérifier papa liberté provisoire eza na bato boko pesa bango na prison bazali mais ba Kamere te te papa apa soko alia nani mongo Kamere yibo zo alia nani azongisi ba nani aleka na TV aleka na TV baleka bango bazwi mbongo ba Kamere azongisi mbongo ata azongisi mbongo so bakateli yo manda okosala manda wana ezaka bongo ata azongisi mbongo babaki azongisa akozongisa otango balobaka mais akopini akosala peine ya oyo bakatelaki ye fasibu yango ya 20 ans soki mutu moyibi monene botiki ye boba oyo lisusu na bengene bachinois bosala bango nini papa biso na Congo omoni papa liberté provisoire na Congo eza libération liberté provisoire na Congo eza libération eza te libération ndenge azawa une semaine ezebele toyoka Kamere aza na France soki na France kuna ntango okende yo sikoyo Félix okozala malamu ozoluka kaka bendemi yango olobomba bango yo komi kobimisa yango oyo kobundisa yo lisusu jamais wana mpenza te. Ouais, merci pour la parole au Pessingaï. Nous avons réclamé pena mawagnon sur la liberté au Pessi Kamere. Parce que il y a bien, il fallait bomba na bino, enquête wana bobana ko sala ou bien que condamnation wana, fallait bo sambisa d'une manière discrète. Bo bomba ma boye bisa biso te ke o ayibi mbongo. Tango boye bisa ki biso. Po boye bisa biso be suka na yango. Koto oyo bokangaki bolakisi biso. Mais si bitima boye o pesa liberté provisoire. So bo lobi que liberté provisoire est provisoire. Bo lobi na ko na kombo wana ka provisoire. Provisoire est en attendant. Mais si ko biso awa to bimaka na ba liberté provisoire. Wili ba konga bimi. Si bitima vraiment a komi na Suède kuna. Si ko justice oyo la kaki biso président. Eza wapi? Eza ekomi nini ekomi ba sentiment okomi oloba na biso omona biso lokola bana mike mo baza ba pongi okosi bango lelo même mwana muke soko lobi na lelo lobi ti suka loba ke papa okosi ngai siko biso oyo to omona eza ba scénario bi eza ba nini eza ba schéma mutu lokola Kamere ce n'est pas le moment okoki kotika ye parce que bino moko bobengaki na ba kombo nyonso biso to yokaki to monaki mais siko botiki ye boloba ke le président n'a signé. Le président a mieux informé que les cabinets nyonso a yebi dossier parce que ça dossier où tu pirement dans niveau il y a président et dans niveau présidence a yebi yango pour le président Siliki président yebi yango te président yebi yango que les cabinets nyonso botika koko sa biso to za zuba na mikete ce qui va bimisi c'est que tu comprends déjà que on nyonso besoin de biso ça va gérer et là le kuta pe boya ka suko yebisa biso ba makambo wana te botika biso na ba passe na biso neto message nango ke boya bona ka biso loko mobwe boko ko sala yango te o comme ba aventure donc c'est-à-dire to banaka ko sala ka ba jamal kuna bazate kuna kaka mandala ye moko mutachika likuna o banani banani ba wili ba konga ye kutaza na Suède kuna nyoso oyo papa boye baka bolo bana banani toza bana mikete toza bana mikete batu ba otende ya ba fufu batu ba banini ya ko ganga déjà que si mabolo ba biso ke boye ba kite non to me ka ko réparer ba biloko mususu et puis même les gens temps ko réparer te to moni ke za ngo ba aventure donc botika na bino bo fa na bino ka bo sa ne bo sala wana mais biso to leki bino na makasi ata to lo baté mais tant to ko lauka boko mona biso parce que biso to tanga ki pamba te
mais na ministre oyo to bénéficier ba classe to tanga kité nyonso wana eza pona bino na niveau na bino bo benga ngo o détournement mais soki komi na niveau na biso ba petit peuple et komi moyibi donc mona moto ko définir ngo ndenge komama na ndenge pe bota soki biso définir que ça moyibi bino pe ça moyibi boza ba miyibi mais boza ba cravate ko bomba mina ba cravate o le baka je wana biso pe to le bela bino ba je wana tant to kuta na biso nani et comme ni ba avanti na suki wana to yeba na bien papa ya kolobeza te naza na kanda makasi so talinga elongi na ngai na kanda na eloko na sep na yo komona justice na biso bazo lokola bazo manipuler biso ba petit peuple bando kanisa ke penza ke lokola basambisi kamere akoti na prison vers 20 ans lelo to yo kosutoka ke kamere aza libanda memema na Willy Bakonga lisusu bakangaki ye pona mbongo ya classe bana classe bo batanga lelo tozo yo lisusu ke ba libérer Willy Bakonga biloko tozo mona na mbongo na biso o eza justice bien eza kofingisa justice na biso ata na mikila poto bayoki ke kamere lelo o bakangisaki bakatele 20 ans lelo aza na libanda biloko bongo to sepela te na eloko kolobeza kutu pete na kanda makasi yao mbongo ebele kamera ibitala nde na nyoko maboyi na luka mbongo na ngana ndenga ya keso na ibi ata eloko muke awo bakokanga ngai babeti ngai awo moyibi bamemi ngati na prison minute miko batindi ngai kanyama kasisi soko ba petit peuple ba yiba kutu mbongo malonga te bakanga bango bakatela bango ata 10 ans mais kamera oyo asali ata pe même 2 ans te lelo toyoka ke kabemisi kamera soko mbongo tozoyoka abimisi mbongo apesi leta mbongo wana tozomona ngo na misu te ezaka oya muno kamera azokisi mbongo wana azokisi wapi il faut balakisa biso mbongo wana to biso pe tomona ngo so ezake mbongo wana bapesa bango na bango c'est que eza lokola ke basaka na biso ba petit peu mais jour to ko agir ezali bamona biso lokola to totalela bango boye to bayuma te président Fachi yo pe to vota yo po tomona changement mais to mona changement te souffrance auto bando souffrir to mona kaka to e bakisa masusu tout ligolo ndenge ezala mais nana kanda makasi to senga Fachi kamere so abimi liberté provisoire ezake so po azwa traitement so ezake po azwa traitement na ye après azonga na prison po na biso to sepe na eloko wana so to monika kamere libanda so justice eza lukuta. Bonjour peuple congolais. Kobima ya kamere ezobangisa bakombata IDPS donc na peuple congolais te. Mais eloko ezo sapo kamera za eloko ya kosala biso bakombata ke peuple congolais eloko mongo te bangisa biso. Mais problème ya biso eza nini? Justice wana oyo to yo kaka boye mutu apande abimi azo condamner bato bazobima ese lelo na Congo bato bazoyiba ba million wana na bana kuluna oyo bana yiba bo yibi kwanga ke yibo ya yibi kwanga batinde kama kases ese bato bazoyiba ba mbongo ebele wana na Congo ese bakontika bango bana na prison libela te président de la République yo ozali au côté de la justice indépendant to solo baboye quand même ba conseiller na yo wana ba usuka uti poto wana batika ufuye justice bazo kota mingi na justice bazo kende ko ba mbongo ya batu wana ko bato diaboliser justice abishi wana to boyi yango à partir lelo to lingi justice tambola normal merci beaucoup ngolé to wana skanda makasi ndenge kamera bini bino mo boye biso ke kamera yibi mbongo est-ce que peuple congolais be ke kamera yibi mbongo to yeba kité bino mo boye biso ke kamera yibi mbongo bino moko bokangiye bozuye bobimisi lisusu o liberté provisoire est-ce que la Congo soit puissante de liberté provisoire azongi sur la prison Willy Bakonga muyibi bozi bokotie prison asali même une année même 6 mois bobimisi ye bolobi o état de droit wa beto état de droit ngweza ezate la mboka oyo presque tous ba yiba mbongo o Albert Yuma sali boye oh intéressant Kabila yibi boye siko yebisanga bokanga Kabila pona nini bokanga nani o ntona kombo nani ada yuma bokanga siko pona nini po bokotika na bino bango bozo sa soni ko tolonga so ba ide pesa ngot et comme yo moko fatina mwasi na yo comme ça ba ONG na bino obimisa ba prison biso pe ko ngoto mona pasi
Voilà, Kanda Mabe. Merci beaucoup. Bonjour, population. Naina Bongzama, il va manquer par rapport à un dégât sur le bas. Kokanga Maya, Mese Kamere, et Tali IDPS à terme Kolomo côté. Wana Eza domaine, il y a justice. Tolobi bien, biso donné dans l'état de droit. Chef de l'État, chaque jour, avec Al-Barake, justice est indépendant. Jamais un vrai combattant à IDPS a eu côté le combat à IDPS que non, tu libérer Kamere. Wana besoin de IDPS comme si l'IDPS n'est pas Kamere et non justice. Vrai combattant à IDPS, si quand Kokota Mambo est dans le domaine, il y a justice. Yo zela instruction et route dans la hiérarchie à parti, toi dans la fidèle à parti, totika. Domaine il y a justice et tali IDPS concernant arrestation à Kamere et tali IDPS à tam ko mokote ni libération na ye. Oh nyo se besoin concernant libération à Kamere na combo ya IDPS et tali bango aza membre IDPS parce que un vrai combattant IDPS jamais kokota makambo. Totiki justice nenga so makambo na ye aza indépendant asa makambo ndenge na ye. Merci, monsieur le journaliste, pour la parole au Pessingaï. Du peuple congolais, tu regrettes ma casse derrière le chef de l'État. Ma conseiller Naye, y compris appareil judiciaire, Oyo, Bato, Bebaza, Kobanda, maman, ministre de la Justice. Et là, comment Azali Kosunganango, le chef de l'État? Comment se fait-il que Batunyoso et Bazako Kangabango, Ezali Depes Sakangi Bangote, Bazo Kangabango na befraction bango ba commettre moto na biso na tozolanda yango na ba appareil na nini na média balobi ke ba condamné Vital Kamerhe 20 ans de prison 20 ans kokina noté tomoni azali banda bakangi Willy Bakonga balobi azali condamné et ça l'état ba jour te tomoni su Willy Bakonga lelo toza koyoka azana Swede bongo justice yango oyo bozali derrière le chef de l'État. Vous avez une vision, vous avez une été, botiki yemoko, abundana likamboyo. Si le temps, justice est indépendant, tout autour naye, et zalaba conseiller naye. Ce qui va passer moi na bango, le corps va mettre dans le système mwamba, azu mwamba naye a libérer. Mais moi biango et aussi la ndenge nini. État de droit oyo alinyatia. Lelo fungoli makala pona bato wana. Kaka makala yango ndeza ko libérer bango. So pe bomoni ke awa na makala baza près ya mboka tinda bango na angenga na lisala nde basala prison ya malamu po kuna nde zaki ko kanga ba moyibi o to ebaki ya cravate. Merci mingi o nazalaki nango yango wana. Correcteur News TV awande correction ya ba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.